balandi ya Congo Lokole News.com. Mokili ezako tuna nzambe azalaka wapi? Azalaka penza wapi? Na Afrique balobi azalaka na mabela bakoko. Na Europe balobi azalaka kuna likola mapata. Na zito kende kuna na ngambo azi kuna balobi azalaka na mai balukaka ye na mabanga to balukaka ye na banzete. Ya solo penza tolingi toyeba lelo Congo Lokole ezotambola kotuna batu penza nzambe azalaka wapi? Tolanda réaction ya population. Mbote mama na biso. Mokili bazali kotuna nzambe azalaka wapi? Nzambe azalaka moto mwindu mundele. Yango mokili elingi eye bazalaka wapi? Na Afrique awa balobi nzambe ana mabela bakoko moto moindo. Na Europe kuna balobi nzambe azalaka mundele azali na lola. Na zikuna tina Oceanie balobi nzambe azalaka na mai, bamisu balobi azalaka na mapata, bamisu balobi azalaka na ngomba, bamisu balobi azalaka na se libanga, bamisu balobi na moi. Ebongo yo nzambe na yo azalaka wapi? Eza malamu mingi mama, ngai vraiment nakoba boye nzambe oyo ngai o nga na yebi azalaka na esika te. Pa uto na botama na tika komona ndaku na ete. Na yebi pe esika vandaka te, me nga na yebi ke azali. Kombo na ye azali pe akozala libela na libela. So mona ye? Nano na moni ete mama, balobi na ndimela ye ke na mona ye. Ngai na posa kondima ye, koyeba ye kosalela ye, non ke na mona ye na miso. Aza moindo be mundele, poto mona ki adana Eva bazaka mindele. Ebongo ye aza moindo bi aza mindele. Wana eza lolenge na bato ba kosa ba filme na bango. Mondele te, moindo te, me azali. Lolenge azali akotikala kaka lolenge wana. Moindo te pe mondele te. Wana tozomona eza ba filme bato baza kosa pona kolakisa biso exemple ke azalaki. Lolenge azalaki kosalela non ke azali mondele lolenge baza na film ape moto moindo te to mona te ke lolenge baloba o azalaki moto moindo avandaka mondele to landa na ba film o avandaka na mai ya kamba o avandaka na mai boye o te azalaka kotona kimbanseke kuna te azalaki ekolo nini azana ekolo te ngana yebi kaza juif solo mais yo za africain mais ngana za africain mais ngana yebi kaza juif. Comme azaki jif yo fo sambela e comme azaki jif yo ko sambela nzamba ba africain te na ko sambela nzamba africain te ngala sambela nzambo akela ngai o apesa ngai bomoy o asali ke ngana azali bono ke sambela nzamba ba to ba indo nzamba ngaza kote nini pa uto na botama na mona na nzamba ba indo ngote na mona yoka ba prophète bazalaka mais na tikala ko mona nzambe o asalaka lokola ye azate. Bon, ngai na comprendre mutuna no malam ozotu nesika nzambe azalaka ou bien nzambe azalaka aza ekolo nini. Expliquez nga no bien mutuna na yo. Na lobi boye nzambe azalaka wapi? Ata ekolo. Nazotu na nzambe muto to bengaka nzambe o akelaki likolo na se oyo biso nyonso lelo tozokumisa ye azalaka wapi to linto ye bazalaka wapi? Bon, à ma connaissance na bi d'abord que nzambe aza noir. Azali noir po batu ya liboso ndenge makomi monsieur lobi na bino que Dieu créa l'homme à son image. Faisons l'homme à notre image. Totali ke batu ya liboso nzamba créé na mokili baza baindo. Donc baza baindo po na kelasi le totanga ki baloba na biso que l'Afrique est le berceau de l'humanité. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Si on répond bon aux 10 sur 10. Donc, makambu ya bon moto et banda en Afrique. Donc, tib africain. Tibiso ba indo tozali batu ya liboso, tozali lolenge ya nzambe nzambe azali moindo. Pe na Rolandaka Pape Jean-Paul II na 1980 aloba que Dieu est noir. Le Christ est africain. Et Lukaka même babeta ba masasi pona nini a révéler ba makambo ndenge wala. Mais balobi nzamba zaka molimo ti. Nzamba za molimo santu. Yo lobi nzamba za moto mwindu. Mais nzambe to mona ka ete on azotuna nzamba zaka wapa zaka na mabele na biso bakoko yo si yo mona ye. Bon, nzambe place ya fandi to wolo bateka fandi place boy.
mais ce que oluki ye vraiment omona ye bino bobengaka nzambe nini mpo yo lobi ke nzambe aza mutu moyindo aza moyindo yo bengaka ye nzambe nini kaka moyindo kaka nzambe moyindo ubie nzambe nini nzambe tobengaka ye selon balokota oyo ya biso baluba balobaka ye mvidi mukulu bakongo balobaka ye nzambe ya mpungu batetela balobaka onia shongo baswahili balobaka mungu baba ainsi de suite selon okobenga nzambe selon munoko na yo selon munoko ya mboka na yo nde okobenga nzambe mpe okosambela ye na lolenge wana. Est-ce que nzambe wana moyindo ye nde mutakelaki likolo na se ngane yango nde nalingi koyeba opesa nga lumière nayeba esika na ke ye nde mutakelaki likolo na se bien ndenge nini me ye mutu akreye makambo oyo nyonso ti ye mutu akreye likolo na se akreye baposo nyonso me moto moyindo nde azali poso ya liboso oyo nzambe akela. Donc biso tozali image ya nzambe parce que nzambe abi faisons l'homme à notre image et bato ya liboso nzambe akela na mokili eza bayindo. Donc nzambe ye moko pe azali mwindu. mais biso tomona Adam na Eva bazalaki bata pembe mindele Wana ezali ba mythe eza nango ba réalité te eza ba mythe eza ba réalité te. merci papa. D'abord nzambe aza multidimensionnel hein? Parce que bayebi soki no yazali mozalisi na likolo pe na se comme azali mozalisi na likolo pe na se bipai nyonso yo okoluka ye soki oza na kondima okomona ye mais bifandelo na ye ezali na lola na lola donc efandeli na ye ezali na lola kuna esika bato Europe balobaka ke nzambe na bango azalaka na lola. nzambe azali ya Europe te nzambe azali ya Asie te azali ya Afrique te ye azali nzambe parce que ye mutu asali lola mokili biloko nyonso ezali na se awa mutu moko akobeta tolo te kene nzambe oyo azali ya biso ba noir nzambe oyo azali ya biso mindele nzambe oyo azali ya biso ba rouge nzambe nde asali mutu nyonso nzambe azali ya biso nyonso. maloba nini okopesa na bayolo balobi ke nzambe na Afrika aza nzambe bakoko aza na mabela bakoko ye nde mutakelaki likolo na se mpo na yo papa yo lobi ke nzambe oyo yo azalaka na lola sikoyo oyo bazoloba ke nzambe azalaka na moi bamisu babi azalaka na zamba bamisu balobi azalaka moyindo sikoyo yo okoloba nini mpo na bato wana mosusu wana. mutu na mutu akolobaki nzambe azali ya ye parce que nzambe mutu akelaki ye na lolenge na ye. Moi, je me prétends que Nzambe azali yanga parce qu'il m'a créé moi à son image. Alors, ceux qui ba wana balobaki non Nzambe azali ya bango parce que asali bango na lolenge na bango parce que apesi bango temps ko se communiquer bango na bango. Alors, mutu soka alobi que non Nzambe azali ya biso parce que apesi yo temps ndenge nga nazali ya nazako balingala yo zako kango facilement azali Nzambe na biso po asali nga na yo. Bon, dur que non Nzambe azali Nzambe ya groupe moko ya batu boye ngai nazali contre bato balobaka ndenge wana ke non nzambe azali ya ba noir nzambe azali ya mindele nzambe azali ya bono nzambe azali nzambe ya bikolo nyonso po azalaki nzambe azali ya leki azali nzambe asika pe akozala nzambe libela na libela azalaki nzambe avant biso tozala azali nzambe na tango biso tozali pe akozala nzambe tango biso tokoleka ye akotikala kaka nzambe. Merci papa. Baba nzambe baza ebele na okomprendre nzambe ni ozo poser question nzambe oyo wapi nzambe wakelaki likolo na se o balobi mozalisi likolo na se créateur ye wana nde oyo nga nalingi nayeba azalaka wapi. wana vraiment aza question moko eza vraiment très profond nzambe eza pasi aza na mutu te hein? D'abord nzambe aza esprit ozomprendre omonika mokili ndenge ezali place nyonso eza na se ya mai eza likolo mapata partout Dieu là où biloko nyonso ekilami neti mapata ekilami na ye aza kuna mabele ekilami na ye azali awa partout Dieu là nzambe aza te kino mutu mususu akoloba o te nzambe aza noir nzambe aza boye aza européen nzambe aza biso non c'est pas ça yo nzambe wana yo mona ye babi nzambe azanga molimo saint esprit yo mona ye aza esprit tant on so fandi oza concentré oza na besoin omona nzambe omona ye aza ekolo nini aza ekolo te nzambe aza ekolo te mais na Afrique balobi nzambe aza nzambe bakoko ya bakoko bakoko kaka baafricain balobi nzambe aza nzambe ya bakoko Europe bakoko baza te kana Afrique nde bakoko bazali
na Europe ba koko bazali nzambe ba noir bien sûr bongo ba mindele toza ba race belé toza mindele bazali ba africain bazali bazi bazali baza belé ba race ze belé mais nazika bango kuna bakenda oluka nzambe na mai na bibale na bamabanga na désert au moins na moya ke na moyi boye na ngomba mobo ya ke luka nzambe nazi na ebisio nzambe aza partout so lelo obiki no ngai na luki lie moko boye na kende kuna na kuta na evoka Dieu na ngai nzambe na ngai okomona ye so ke na mai ya solo ozo evoke nzambe ya solo okomona ye so mati amundele bien mwindo clarté Dieu est esprit nzambe aza na couleur te ya solo wana clarté na okai papa ne alobaki papa mo so nzambe azali nzambe azala akozala pe akozala libela na libela donc ye aza esprit aza na musunité na makila te oyo nini yo oyo akokufa obe aza na ye partout ase na mai so na miti bazusi babwaki na se ya mai so beleli nzambe ata mbisa koya kuna miso ameli yo ambemi yo akia bwaki yo place mosusu comprendre donc kozala miso likolo na avion babwaki yo o évoquer nzambe okomona ne okoma na se sans obuka na sanini partout nzambe azali oke na zamba kokuta na ba lion partout o évoquer biloko anyo se ko disparaître place nyonso okuta na ba circonstance ya mabe ba danger oza besoin ko évoquer nzambe omona yo mais nzambe za mundele te po nzambe era kele kili ko na sina suka na ngasa ki Adana Eve to mona ke bazaba mindele omoni ba mindele na batu mindo eza problème ezaka ba eza climat ndenge nzambe asala mokili na ye ndenge mo ezo tourner ozomona bakote wana ndenge nzambe asala mosusu asala bango babima bamindele mpo na climat na bango ozompana kote wana mosusu asala bato babima bamindu mpo peut-être na climat na biso ozompana ndenge nzambe asala bato na ndenge na bango na climat na bango eza te kino oyo kuna mpo aza mondele nzambe aza kuna oyo aza noir nzambe aza non c'est pas ça. Merci papa. Merci papa. Atika okosa kosa biso nzambe abokoko o banani ba Bouddha so banani rien. Batiko discret bat. Ba yebelo moto ba baza bato ba science. Science ni baza. Science ya lokuta okosa bato. Ba fétiche ba nganga. Banani wana. Tika papa. Christian Disu ebongo yo sambela nzambe nini. Ya lobi asambela nzambe wa kile kiliko na se o azana lola. Mususa lobi yo ye nzambe na ye nzamba bokoko. Nzambe azaka motu moindo ebongo yo Christian Disu yo nzambe na yo azaka mundele bia azaka moindo to yoka nzambe ngai maître de l'univers zon point oyo akela nyonso tout o atinda mwana ye Jésus envoyé Jésus Christ makile tangi na croix ponga na zwa communion na na pembe na nzambe na mitu so na fanya na évoquer na leli nzambe na mitu na moni à travers Jésus. Merci papa. Tout d'abord ceux qui totali nano bango moko ba mindele oyo tolobaka ke bango Adana Eve bazalaka ba mindele. Mais bango moko ba mindele na buzoba na bango ba yekoloba na biso l'Afrique et les berceaux de l'humanité. Tant que balobi ke Afrique eza berceau de l'humanité, c'est que makambu nyonso e bandi na Afrique. Cela veut dire que nzambe aza moyindo. Wana nano ya liboso soki tolandi na badir ya mokonzi ya ba église ya monde oyo tobengi Pape Jean-Paul II na 1980 Pape Jean-Paul II ayakaki na Cameroun, Rwanda, Kenya. Jean-Paul II alobi boye Dieu est noir, Christ est africain, laissez les Africains de connaître leur authenticité. Jean-Paul II mokonzi ya ba mangomba alobi bongo babetiye masasi. Toyo kotala lisusu diangenda mukonzi lisusu ya bamangomba ayekoloba Yesu aza mutu mwindu. Totali lisusu tokesu na Bible balobi to créer mutu na lolenge na biso. Entre temps mundela lobi ke l'Afrique et les berceaux de l'humanité do se ke nzamba aza mutu mwindu. Po bango moko bato bapesa ki biso ba makambo wana totangi même na ba livre na bango ngana o confirmer ke nzambe aza mutu mwindu. Azalaka wapi? Nzambe so ko zala wapi? Tango balobi jardin d'Éden. Jardin d'Éden ezala wapi?
Jardin d'Eden selon mayele nanga wa kuna balobi Australie mais soto ki na Australie okapi ezalaka kuna te soto ki na Australie ba bonobo bazalaka kuna te soto ki na Australie donc ba espèce mingi o baloba ezalaka kuna te tant totali na monde entier na ba espèce nyonso tuana eza na Congo toke lisusu pas bato mayele tant balobi Tour de Babel tant bakabola ka minoko ce total na ba dialecte na monde entier ezakaka mingi na RDC do seke mokile bandela awa tant mika makambo ya ba minoko esalami ezaki awa na RDC donc seke nzamba vandaka na RDC donc parler na yangoyo siko yende mutakela ki likolo na seo ou bien nani kaka ye wana nzambe ya moindo yo zoloba ou bien nzambe ya mindele non nzamba mundele azalaka te nzamba mundele pe akoki kozala te nzambe nde azali noir moyindo to baba moyindo nzambe aza mundele te po ba mindele race wana baza bana ya nyoka mais nzambe soka aza mundele te nzambe soka aza mundele te mais ndenge nini bino baindo bosambelaka Jésus po Jésus a mundele bino nzambe na bino ba moyindo kombo na ye nani nani amona Jésus po bayebisa po balobaki azalaka mundele oyo bachaka wana na ba photo bachaka neza acteur américain soko yebi Leonardo DiCaprio asala pe film ya Yesu Nico asala film ya Yesu donc tant bolobi ke ye o bachaka wana na ba photo eza Yesu nani amona Yesu eloko nini ezo prouver que Jésus azalaka mundele soki otali na ba apparition nyonso mama Marie asala na mokili ya se atikala kobima jamais mundele na Lourdes na Vatican na Rwanda na Burundi mama Marie atikala jamais kobima même awa na nzete ya lidame awa na nini na masina na nzete kauka abimaka jamais mundele abima mutu mwindo siko mwana na oza couleur ni tango mama na ba apparition to asala za mutu mwindo mwana oza couleur ni siko mwana yango kombo na ye nani o nzambe oyo sambelaka o bino bayindo basambelaka kombo na ye nani biso to sambelaka mpungutu omoni na tout d'abord na expliquer likambo moko Jésus o balobaka Jésus yona nde démon oboyoka démon satana yende Jésus o babaka Jésus Yesu Christ yende satana démon kombo wana bobelelaka wana ya Jésus yango nde kombo ya satana so boyeba kombo ya satan te ezande kombo ya Jésus yango nde yende donc yende satana o boyoka satana yende Jésus siko yo sambela nani oyo boyi Jésus yo sambelaka nani tolingi toyeba yebisa biso na mokose ngai na belelaka Dieu le tout puissant mpungutu lendo maweja expliquer biso tumbutu lendo maweja bat mususu boyeba te maweja za nani mpungutu lendo za nani expliquer biso poto yeba babelelaka ye na baminoko oyo ya bino oyo boyebi mpungutu lendo lakisi Dieu le tout puissant Dieu le père ye wanande nzambe oyo asali likolo na se vidi mukulu nzakomba akongo mungu biso tobelelaka nzambe na munoko na biso oyo asali likolo na se na lolenge na ye atindelaki biso ba prophète pe atindaki basali ebele atindaki batu na batu na chaque race atindelaki bango ba représentant na bango oyo biso atindelaki biso Seigneur Kimbangu yango nde biso bayindo tobelelaka o azali représentant na biso na mokili ya musuni pa tata nzambe yi wana nde Seigneur Kimbangu oyo biso tobelelaka. Merci papa. Tokomi na suka ya reportage na biso. Napesi merci na mama Gidi Bisengo. Ye mutazui ba image oyo aza ADG ya congolocolenews.com. Napesi merci na Patrick Nsala yene mutaremonter yango. Napesi mbote ya trop, mbote belé na Christian Ndisu number 1. Napesi mbote pa Floriba le Komoso, Poanité, Paul ambassadeur, kuna kata Londres. Na bosanité, Laetitia Bisengo, napesi mbota trop, petite sœur propre ya Makila, Godin Zikisa, petite sœur propre ya Makila. Napesi bino so mbote, na bosanité maître Ado Nsenga, napesi bino so mbote, tomona ina mbala sima na reportage mususu. Merci.